bandeko balandi ya www.congolocolenews.net mbote na bino lisusu to monani na élément mususu to numéro ya sika ya émission vue d'ici vue d'ailleurs lokola na momesano ndenge to mesana kostolola kolobela makambo etali social émission na biso ezali beaucoup plus ezali ko s'occuper na makambo etali social. Lelo toye kolobela thème moko un peu pertinent, sujet moko pertinent, toye kolobela est-ce que c'est possible que moi si apesa mobali to adefisa mobali mbongo ya dot po baya kubala. Po tokota na kati ya émission na biso na kobanda ko présenter bino ba invité na biso to ba intervenant ya émission ya lelo na loboko na ngai ya mwasi na yambi directeur ya programme ya www.congolocolenews.net monsieur Deshute Mambetuku na loboko na ngai ya mobali tozali liboso na maman Gudile Bisengo l'Amazon de la presse ADG ya congolocolenews.net. Na loboko nanga toujours ya mobali na yambi lisusu monsieur Célestin Bioli Kadite ou azali président ya mouvement Yanamar mais lelo aye kolobela mambo politique te aye kolobela makambo etali vie sociale ya ba congolais to ba congolaise na makambo yo ezali koleka na mboka na biso. Tozongi na kati ya émission na biso eloko nini epoussé biso lelo to lobela thème oyo. Oui tozwaki coup de fil ya mwana mwasi moko ayaki kokutana na équipe mobimba ya Congo Lokole pona kotuna soki ekoki kosala maete que ayeba kopesa mobali na ye to fiancé na ye chéri na ye mbongo aya kodote. Moi sona lobi te babandi na mobali ne ça fait des années ba umeli vraiment et puis mobali wana c'est un homme sérieux ba vandi balingani et salut que moi si oyo azu musala avant mobali mobali azana possibilité te na nazu musala te yango moi so atali bambule ezali kokende ye pa azali kopusa na nage amoni ke balingani na bango mais mobali azana makoki ya koya kobala ete yango wana ayaki kotuna biso question oyo est-ce c'est possible que apesa mobali wana mbongo po mobali wana akende kobimela mwana mwasi oyo. Elongo na ba intervenant na biso to na ba invité na biso ya mokola lelo to komeka un peu ko développer sujet oyo po to eba ko apporter solution na préoccupation ya mwana mwasi oyo a sololaki na biso www.congolocolenews.net. Pona kobanda na bandi kotuna motuna na nga liboso et entre moi sina mobali probabilité eza que nani akoka ko doter muninga na kobanda kopesa maloba na mama Gudile Bisengo. Merci maman Mimi, merci pour l'invitation na émission na yo. Na motuni en tout cas na batu to vandi na bango na plateau na batu bazolanda biso libanda bayebi ete komama mobali nde abalaka mwasi na bandi na suki wana. Papa Bioli Kadite azali toujours na loboko nanga ya mobali probabilité entre moi sina mobali probabilité ezali nani ayeba kodote muninga. Vraiment merci ndenge mama Gudile uti koloba parce que maman ndeko wana tango ayeko mona bino parce que zelo ko moko ezo préoccupé ye alinga tuna conseil ya bandeko mais ce qui toke na logique mobali nde abalaka mwasi mobali nde fois qu'il na mbongo ya dot abali mwasi na ye dans de logique des choses quoi mais le reste est là par rapport à la réalité nde to ko partager na sima mais la logique mobali nde fois bala mwasi. Oui papa Deshute Mambetuku entre moi sina mobali nana ko kopesa muninga dot. Merci mamie pour l'invitation d'abord. Oui merci beaucoup. Ce qui présente le lobby comme logique on a lobby peut-être comme culture congolaise parce que la culture mususu d'autres années que mobali na kana opesa soit la sélection il y a deux familles soit la carrément mwasi ayeko doter mobali na ba bien na ye ya famille na ba ko doter mobali mais comme to ali na Afrique dans le Congo toujours le la culture africaine
mobali nde pesa la moi propre ne tolobaka akenda azimo ake abali mwasi. Est-ce que mwasi akoki pe na l'économie na ye akoki pe ko soutenir fiancé na ye to chéri na ye ayeba kopesa ye mbongo ya dot po aya kobala ye? Est-ce que okoki kosalama na bandi kaka na yo papa de chute? Merci mamimi, tout dépend des arrangements. Ngana mona mabete que moi c'est na économie na ye et qu'il y a azui vie a gagné vie avant mobali azwa mbongo apesi mobali na compte tenu à temps, compte tenu aux circonstances, abi mobali kende kobala ngai après ce que makamno ici mais aussi musala au remboursenga. Totalement d'accord na point de vue totalement. Nous sommes totalement d'accord na point. Totalement d'accord na mona be na ngo ezate. Ok, tozonga lisusu na ngambo ya papa Célestin pe na mama Gudi toyeba pe kotuna bango avis na bango par rapport ya motuna ya mibale. Papa Biolikadite Célestin, est-ce que mwasi akoki kopesa mobali mbongo ya dot? Donc apesi ye akende ko se présenter na famille na ya kobala kaka ye moko po mobala za na makoki te. Ok, ndenge touti koloba papa de chita pesi quand même ba selon ye idée na ye alobi soki tolobelango tolobelango étant que ba africain précisément ba congolais parce que na bamboka mususu selon ye ezalaka nango ezana kaka te mobali nde fa ya kobala mwasi pe akoki pe kokeno bala mobali ezana mabe pona ngai eza ndengwana mwasi akoki kobimisa pe mbongo parce que ba réalité tozolekisa nango leo na mboka na biso soki tolandi kaka kozelaka mobali surtout mobali azosala te ndakisa ndeko na biso ya mwasi mobali asalaka te ye azosala aza ko se retrouver azwi mbongo bayokani na mobali na ye bayokani bango mibale parce que je ne crois pas que mwasi ayeka mbala moko na mbongo aye kopesa mobali atali nanu pe conjoncture atali temps au mobali azotraverser ayebisi mobali non nga naza na quelque chose na ba économie na nga ou bien na mbongo nga na nga zwi yango yo to s'arranger to ngindo bala eza normal et oui ko sala mandengwana wana eza kutelo ko contredire te compte tenu à la réalité to za na ngona Congo na biso c'est fort possible eza pelo ko eza toujours béni na Nzambe. Ah bon? Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa Biolikadite. Maman Gudi na motuna oyo motuna weza esuni motuna ezali ete est-ce que mwasi na bekonomi na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote na kao ke mobali aza na possibilité akoya kobala ete ye aza na mo économie na ye asalaka na ye akoki kopesa mobali mbongo po aya kodote? Merci mingi mama Mimi. Au moins déjà les bandeli émission tuna biso so inanya pesa la dot. Oye sous koloba biso moi si yona o abenga ki Congo le collé pour partager. Moi ce que ça est normal moi ça nga benga te. Quelque part à maison ça peut na katine obi makambo pe na lina sala oyo. Isalama atali pe libota na ye mobimba mutu mo atadefisa mobali mbongo a dot. Atali pe na ba camarade na ye mutu adefisa mutu mbongo a dot azati. Ce qui est à normal ndenge papa Selena papa des chutes balobi moi ça nanga ko benga kutute aya oloba mama ebo pesa nga tolina sani na sani. En tout cas ce que ozwi mbongo ya dot au déficit mobali ya oyebi déjà bino mo basi ka nde boza ba chéri wana mobali soit défi mbongo azongisa rangote et bon ce ya dot azongisa ngote ponza papa Selena chenza mena kati nzamba osepela na blora bongote nzambe blora bonga linyango te mobali aotikala mobali ndawa ya obima paba mwasi apesi mbongo honorer mwasi na ye mama ko defisa papa na mbongo te donc ko defisa ye te ko kanisa pete na économie na ozo opesa ye soki ye azali na mbongo na ye anga mona sko choix ya mwasi wa azolinga lokwa azam piaker bazozo ka ba raison RDC wa Kabila o te azam piaker te maintenant na zunde musala bon mkola ozwa vie et bon aya obala ye moi mama ko pesa te to zela ti mkola ozwa vie mais na ebisi o déjà mkola ozwa vie wana a olukasko o penza azo coûter cher azo te kosoma mais entre temps a Jésus le kate pa mama moi si azana temps limité soka komi na ba âge moko boye biso nyonso toyebi akoma na ménopause siko ya tali que a Jésus pusana mobali depuis 6 classe a ozo musala yekuta 6 après mobali a vu déjà musala. Pour la web ça aussi qu'on la réponse non wana moi ça na il faut ba ki mobali ana za na souci na été
Ko mobali aza na souci na yo. Tanga zo mona ke ménopause ezokende. OK, ye mobali na tanga na baninga ta classe. Ako ko tata crédit na finka te. Bon bazong ça. Ako ta crédit ndeni po azana ngote. Akoki ko luka. Azana biloko eza en valeur te po crédit ngo na finka. Faut ala na gage on ko pesa. So mobali ana lingi yo. Ngana monitenga mwasi gudil na o momona ke na kota ménopause. Mais non solo na papa ngo tozala ni papa ina lina kota. Veni so to ki ensemble una robotela kayo bana te. Na sengi na yo osola na bandeko na yo. Soki moyen za to balana. Soki pe moyen za na monte sente nonga. Na sui na mazemi pona ki ma ménopause. Mais jamais on a obimisa mbongo nanga ya passion to luka na RDC na pese susu ye. Mama na rassurer yo soko pese mbongo wana boko panzana. Soki pe otiki aluka azwa mukola ozwa ozasu na ete. Là, c'est selon maman Guidi. Oui, ça c'est selon maman Guidi. Ça c'est maman pour te bien mibali mais tant maman Guidi la zo pousser muta ke ndeko defa na finka maman. Tout ça la clair. Tant que yo za na mbongo, on dimi mobile na yo, chérie na yo a ke no defa na finka. To iba réalité finka. Papa Sélé. Maman Guidi. Bolingo o boza na ngweza entre bino. Papa Sélé, eza entre bino maman Guidi. Au moins eloko lingi somba. Au moins so na lingi. Non, là il y a Papa Sélé, so na lingi bracelet oyo. Là il y a pas de wana. Non, tala motango na ngote to prix na. Mais bien sûr. Mobile azana bolingo moi si mais musale ezate baza clair mobile atangi classe asa pe na ba camarade asa kotisi pe la kotisa. Ah c'est la mukola rozwa. Mais posez-la jusqu'à quand? Nga osenga na moi si wana alternative ezali. Oh, glissement côté zone ngi sala makabila sali 15 ans na pouvoir solution ezaka pas qu'il y en a 3 ans. Et bon yo ka qui ma ménopause alternative ezati. Si réellement zo qui ma ménopause azoaze mi ba sente. Non, wana eza honneur te maman. Mais ndengani loke pesa mbongo na moi c'est ça comme les gens na ba 30 et quelques ba sente. Moi on dit eza honte. Eza honneur te maman qui dit. Pour moi ngako tu fona ngai ça même si j'ai pas ya ko défisa. Eza ya apesa penza mobile ni mbongo. Ah papa c'est les. Pona ngako tu eza même pas pour manyongo. Maman na pesa sous espoir makasi na vie na yo OK ko baleti. Non azobal maman. Ko défisa mbongo adot c'est pour ya mapa ya bino. Eza lo kwa yo mo pesa papa na mbongo libala na yo. Ko mobile na mbongo na rozwa rozongi saka jamais. Et puis na rozongi so espoir. Même ce espoir est sili. Mon maman qui dit papa Koulou tu n'as pas moi c'est 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants à Bala qui peut ça d'autres coups tu as 1500. Famille boudé ma paix c'est pour la nini alingi maman voilà. Et puis maman a pété le bazar âge ni. Ah, on a 5 ans et quelques. OK, 60 ans. Mais bah vandi, yo ka ménopause ko ta na 30. Wana ba famille ba pour ki ndeko boko. Siko maman dit. Kuta sana Dieu fait grâce. Maman dit. Asana zemi déjà Dieu fait grâce. Na sepeli na exemple où tu kopesa. Exemple où tu kopesa ya papa Koulou tunayo, en tout cas na sepeli nango. Mais entre-temps, moi suana azaki de na vie na mususa bandai ko sala. Moi si wa bosi outi ko bala. Mais pesi maman alternative bazwane zemi ba sente. Est-ce que alternative wana eza malamu? Bon ce qu'on repère ça mbali mbongo ndeza mala. Ah, wana eza normal maman. Moni mbongo européen sango ka butu wana ba so mona kena ntemba. Non. Ka butu non, maman qui dit toke nan ba anglais wana te. To lobela ba négativité te. Total la vie oyo bango bazomene bolingo bazalaki nango o bazana nango lelo parce que ceux qui moi ça linga poser acte wana ça te ceux qui n'ont pas au nom de l'amour au nom de l'amour maman oui maman qui dit moi je pense qu'il faut que d'abord aspect positif ya likamona c'est ça aspect positif ezani ça makameko ya sima ndenge magidi la biki obali mbali ngo après le beaucoup na temba tout ça là c'est pas important l'important est que moi si alingi bon demeurer vous ensemble kaka aspect maman qui dit lobi wana ezape aspect moko pesa important bien sûr mais temba mais somme que na temba avant libala n'empêche qu'il après libala où est le problème te bon mibali msu bazalaka ba jouer à deux faces avant na nous bongo pour après mariage après ben oui même si personne n'a pas vie cachée na eto ebandeni donc aspect maman qui dit la paix bien ba vie cachée ya moi c'est comme mbali pon eza dans tous les sens eza dans tous les sens alors le pas tozo lobela siko bon et ça dans tous les sens. Sikoyo, tozo lobela. Moi si a proposé ngai étant le chéri na ndimi yango méthode wana. Il y a pas de problème. Yoka directeur. Soki ezalaki que fille wana zalaki na vie cachée na endongo zoloba. Akoki jamais kolinga
et que apesa mobali na mbongo po akobala po aluka ni mobali na ye mususu baluka mbali te mbali na koluka mwasi babala bien sûr yo ke atata mbongo na yo bien sûr atata mbongo na yo okosomba libala te osomba escroquerie sikoyo ato mwa mwasi awuti kosala akosomba escroquerie Non, moi ça ressemble à je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que non habite que nami boy. Ce qui moi c'est un moment na yo. OK Luka. Pour le libala. On est de escroquerie. Mais on est déjà ensemble. Ça na bino na nenga bien. Nenga bete. Et puis chéri pe amoni proposition ma bépété. Papa, non na zimo na yo. Mais pona nini bokopesa mobali wana conseil te que akenda ta na kasangulu akata ta koni akitisa ta na wenza matali kibala ateka mbongo wana et permettre ye akobala qui a dit que ça va le papa de suite ça viendra avec les temps tant on se tourmele tout banda ya mona itane zo lekate po bande kota no kokata zamba koteka koni sko ya to comme na posa bala ça omoni moi c'est na proposer bongo c'est parce que moi c'est que ya li moi ayebi nini aja mose kendaka na nzoto mose kendaka c'est vrai ayebi yango mali ko pas mbana pete sentiment pe mobali ne pe sali ke moi pe mbana ne pe moi perdre les athées papa après nous solution un peu la meilleure c'est pas mauvais ali mosa tanga pe lokola bino mama kumu tango ayebi ke na misa imbongo na ngai moko ya mutoki na ke ko bala mwasi et ko influencer même sur autorité na likola mwasi wa akotika toujours autoritaire maman Judy pas déficit c'est ça non mobali nyo ça partager comme bana sita ko partager donc ça veut dire que ce qui mobali yazali mwasi ali maman wa Brésil présidente Lula nani awa remplacer Lula. Voilà. Mobile n'est à ça la rien te supposé. Donc on est ici Mbappé. Mobile n'est à ça la rien. Abala ma présidente n'est moi aussi naïe. Non on a ce qu'on baby simakam parce que mobile yana ça la mais ça dit que moi ça qui na fonction. Moi ça la kate. Déjà coûte net bala ça la attendre ni moi si ana mobile. Non et moi ça la que mobile ça la kate. Donc que ndikutu kana président na président wana te. Ça et on doit arriver le que mobile azo ça la te. Moi c'est comme ministre. Voilà. C'est autorité à mobile ça surtout na kata. Tandis que awa lelo baza ko lité tout monde ba maman bazo sala ba campagne bazo lité moi c'est attention ko za politicien attention ko ça nini faut toujours ndaku na yo eza ndenge moko maman petit moi c'est comme ministre bazala libala avant moi c'est comme ministre donc nyonso wana eza ba non moi c'est comme ministre toujours aspect autorité d'abord avec ça d'autres maman mi pona ngai de Célestin c'est wana nazo pesa conseil vraiment c'est que souffrir mingi te ko luka pe ba conseil ba te belé te au risque o ya ko perdre destinée na yo ah oui au risque de perdre destinée na yo parce que je crois que si ba komi na niveau ba komi na ngolo ti sert à kangameli frère malgré kozanga malgré destruction ya Kabila na misala na Congo mais sert osoka kangameli mobile na yo ayebi azo même ba prophétie Bible le ba sala nzambe ba confirmer que mobile la vie na yé wana mais la maman a détourné volonté nzambe tant que ça na mbongo mais vraiment mais voilà c'est le premier inverse non parce que Bible et lobby était moi et mobile plutôt à kotika baboti na ye pe akosangana moi c'est bon tout à fait on est allé sur le plan logement oui non le plan logement le plan logement maman mi le plan logement qui verra la maison de ses parents et d'un point de vue logement ici non financier je ne pense pas c'est son point de vue logement non moi je ne pense pas merci ngapela muna pona intervenir loba mama omoni tango tolobi makambo oyo mwasi ayeko alternative akozwaze mieza mabe bino boli bible mingi et la Bible lobaki multipliez-vous remplissez la terre bah ça les conditions de mariage non binza mbabeka multipliez-vous remplissez la terre c'est Bible wana kaka nzamba na pa lobite ke mobali nde pe fa bimisa ka mbongo na condition na et pas Adam et parce que balta ki bango déjà normalement par rapport à quoi mais normalement par rapport à cette Bible bon car la Bible wana lobi multipliez-vous et lobi ka te fa bala pour abota et puis là on a lina nzamba balta ki Adam na papa des chutes na lina ba tseso eloko oyo moi mbona ndeko sela utikolo basikoyo ba prophétie ba message en tout cas ça doit évoluer dans la l'église to ebil comme prophétie na message mobali oazaka na position force oka sero asambela minga misi message ndamba zotalise ke moi sine et mobali ana kuna zo mona yote également sero wana aussi et kanga est déjà donc ba mona kaete
ye pe ntango aleli frère wana message neka nzambe azolakisanga ke ye mobali nanga mais fo nzambe alakisa ye alakisi mpe yo c'est réciproque bien sûr ye frère wana lokwa nzambe alakisaki ka mwasi abondela siko balakisa frère frère so nzambe alakisaki te frère so nzambe alakisaki ya mobali ne frère akokata même koni po ya kobala non bazalaka déjà nzambe esi aconfirma basambelaka nzambe esi alakisa ye non babalana te me nzambe alakisi mama sobo tonaka folota bozokende ere nyonso nabala ye tozokende osambela nzambe alakisi mobali wana ya yo même bapaster babike mobali wana aza ya yo osambeli aussi ba confirmation mangengenge mais bozokende mobali azobundana mama kitili mama mimi kokanisa te ntango mwasi azoloba kobimisa mbongo ya dot elingi olobake mbongo ya libala nyonso mwasi akobimisa non tozolobela dot mais eza na bamakambo esalamaka na kati ya libala oyo mobali akobimisa donc mobali aza deja na mwa ndambo mwasi aye kopropose alobike aza deja na mwa ndambo mama kitili okana moke mwasi ana aza deja na faiblesse osomba 10 kazi ya sucré po mibala non apesi $1000 à déficit bon mobali so mina zangi 20 kazi ya primisa okanga su mutema parce que ça bimisi ebele eza bolingo eza ndenge moko na mwasi aza na poto mobali ana Kinshasa asali to atindeli mobali mikanda a faire voyager mobali eza normal bandeko na biso baza na poto ba diaspora bayebi yango mais mibali bele baza na poto grâce à basi na bango yebisa ngai bandeko na nga basi mibali bele bakoma linga biso amour amusampai amour intérêt non atalaka amour non ça ne déjà intérêt non eza conception na yo parce que nga nasali parce que tango mama mimi abengaki nga mpona kopesa tango mama mimi abengaki nga mpona kotuna conseil par rapport à ndeko wana ntango ayaki omona ye na partageaki yango na madame na ngai nasolobi tala abisinga bino il y a pas de problème soki eza ndenge wana baza bolingo te akobimisa mbongo eza problème te madame nanga confirme yango abi eza problème te eza bolingo na bango bakovanda ensemble bakobota bana bango yo ensemble eza problème en tout cas sœur nanga nazo conseiller yo vraiment naza ko encourager yo kotuna ba conseil te même pas conseil à famille parce que famille bakolinga te bakodécouragé yo bacamarade oyo babali nanu te bazaka na bango bavandi ka boye bakodécouragé po mobali naza bien vrai dio mama na ngai bimisa mbongo pesa frère apusana aréaliser oyo eza c'est un peu ça suite ya réalité ya mboka soki akangami na ye aza na basouvenir akomi na niveau ya kobimisa oyo aza na mona toza mikolo mwasi anakangameli mobali ana mpona bilo akati ya nzoto mais eza batuna ye ntango mobali non eza batuna ye mais mamimi eza bato ya mobali wana mais c'est ça c'est partie de la beauté de l'homme non oui c'est ça mama en tout cas internet bazali kolanda biso po comprendre émission esengeli ezalaka boye ezala débat papa Célestin émission esengeli ezalaka boye ezala débat peut-être bomona que nga naza na parole mukie ba intervenant bazoloba mingi ezali ndenge émission esengeli elekela en tout cas nazopesa parole beaucoup plus na ba intervenant po toyeba un peu kosunga mwana mwasi yo tozongi lisusu na kati ya makambo yango papa de chute est-ce que respect ekoki kozala na couple wana makasi nandeni même pourquoi pas mobali oyo yo moko miyebi ke tozonga likamona te mobali oyo na miyebi te mobali oyo miyebi ke mwasi na ngai chéri na ngai asengi ngai adefisinga mbongo apropose ngai adefisanga mbongo mobali mpe toza pasi mpona ozwa je vous dis toza pasi nandeni kaka ndenge wana papa deshi kaka ndenge wana mibali bino boza pasi toza pasi mama mibali asolo toza pasi ah bon wana eza barema alors chéri na ngai apropose ngai yango naboyaki te namonaki ezalaki bien parce que respectaka ngai après respectaka ye alors ce qui fait que respect continue même après libala même après que nazaki mbongo na ye mpona dote parce que nayebi ke na rembourse yango et puis là il propose na ye moko surtout yo ko rembourser mbongo wana en plus là il propose na ye moko mwasi wana chéri na ngai propose ngai na ndimaki na mona keze mabete parce que nayebi ke toza na ye tofana na ye et puis un jour nakoza possibilité de rembourser et puis nakoprendre en charge de bino mobimba ah bon c'est qui est important wana pour le reste wana montant de $1,000 pour 1,500 mais vie mobimba oyo topase nga na ye est-ce que na vie mobimba bopase yo na ye ere moninga asapesaki yo mbongo libala oza su na courage oleisa ye non bien sûr okoma otalela ye kaka te non pourquoi soki na copinage natayelaki ete bon na otalela après libala ndeni entre nous merci pour la réponse na yo respect za makasi papa Célestin oleka kuta
Merci beaucoup, papa Deschutes. Papa Célestin, est-ce que respect koki kozana libala modèle wana? Bon, soko qu'est-ce qu'on a point il y a respect là na koyebisa aussi que ça dépend il y a éducation. Premièrement, ils en ont bolingo, bolingo ekozala. Et deuxièmement, c'est le éducation. Mutoyo fille oyo bien instruit, bien éduqué, quel que soit l'arrangement wana. Parce que les Cambouya, ils ont le accord, hein. Tant on a proposé, il y a un déficit, et puis après, aux ongis, c'est l'anga, ils ont le accord. Le quoi, bolinga, n'y a pas de bon, na orgueil, na mobile, na occupé au boudango, à neni, n'y a déficit là. Mais Nathalie, na bolingo, tozanango, na accepté. Tant on a accepté, il faut respecter. Accord wana. Accord global. Il y a que ce qui est arrivé dans Ngonga, on a zui. Ce qui s'agit de zongi, ça bon, on a utilisé le terme déficit wana. Donc on va déficit au faux zongi ça. Donc tu accepter ton andimi ba accord wana, cause à lokola ba régime on te ba condition ba zo signer ba accord ba zo respecter. On respecter yango. Alors moi si wana respect cause à la peau aza bien instruit. Donc ba boko liena malamu. Babiloko ko ba respect ko zate pe za ba o ba boka ba millier moko donc éducation ezate lobi akomi ko déplacer ba mo mais o eza bien instruit bien éduqué ayebi lolenge akovanda ayebi savoir vivre akozana les déçus sur mobile non ayebi so na bi ça dépend ya ba éducation pe quelque part mais à 100% bolingo kozala vraiment normal bolingo kaka te komi kitisa kutu lisusu. Ah bon? Moi c'est bon akomi kitisa lisusu pendela lenge lo. Na yebi ke mbongo na nga moko ndenge. Bon, mais mbongo na yo te. Tango so pesa ko o déficit ngai. Donc ngala zo kanisa kutu mama wana alingi ye moko ami pesa sans ko déficit sans quoi que ce soit apesika. Ata na ko déficit ngo. Mais ko déficit. Mbongo na nga moko ne jouer na rôle à liboso. Non, nande ngosolo bana ngendo defa na finka. Eza po okotanga na problème. Nangana yo za na ngo mwasi ngo pesinga. Non. Wana penza tout cas maman Mimi nazo continuer toujours ko pesa sert wana conseil à tenir à continuer qui na décision na yé disons na eloko Saint-Esprit tekati na yé webi nde basala nzambe balobaka o ezo mata o azo sentir ezo mata kati na motema wana abimisa yango asala yango et na yebi ke nzambe wana ko accompagner bango po eza pamba te nzambe yebi pourquoi toucher qui na motema ayebi pourquoi toucher qui na motema asa eloko wana nzambe a toucher qui po bimisa mbongo wana c'est le même Dieu oya ko protéger couple wana et ko zala béni po nzambe yebi pe ba réalité ya Congo bundana kasaka nyonso mais na muke akangisa kina o mama a déficier et osala ke libota wana to mwasi wana zala honoré nzambe ko sunga mama Gidil. Est-ce que couple wana ekozala vraiment na respect en tant que moi si ndenge biso moko basi to miyebi pour moni likambo po to lobelango hein bango baza mibali mais biso mo basi ozo comprendre lo na oloba quand tu te mets dans ta peau de femme est-ce que na kati ya couple wana respect réellement ekozala ero yebi que mbongo na yo moko nde bima ata ba kozongisa na bango mais zaka mbongo na onde nde bima ke jouer qui rôle à liboso est-ce que couple ane ekozala vraiment na respect. Merci mingi. On a le vinaigre ça non va papa au mi balé va venir peiner nanga. Au moins la couple wana hein. Surtout toujours le respect. Il faut que mon bali wana respecter moi si wana. Pour un bon wana. Pour yende muta déficit ke mbongo dot. Mon bali wana des fois pesa moi c'est un respect ma caisse. Écoute papa, il faut instruire na baboti na yo na bandeko na yo ndako wana so webo chama makele mikite. Au moins ndako wana so webo kota na cuisine di côté la té. Moi, je suis en train de faire des réponses à Kanda. Non. Attends, moi, je suis en train de faire des Voilà, vous avez déstabilisé déjà. Voilà, déjà. Papa, c'est non, nanda kuna biso bapanga na ngai s'il vous plaît parole est à maman Gidi continue na définition pour moi libala est normal et comme on voit respect il faut respecter nga ce qui yo comment respecter nga te ekozala c'est qui mingiko on a moins ndenge na oyebisa mama au moins tant bande on ba oya yebisa papa makelele était na veranda cuisine avant que ta fosse nganzela mai avant simba foya et puis ngana so to so na bokota kate wala mobali ndazo bisa bande ko nae na oye bisabino déjà avant on va close bien bien moti donc là ça n'a besoin de respect de faire ta famille moi si
la famille mobile plutôt va faire ça la famille na tout ça moi donc voilà c'est quoi le baki maman qui dit donc faut moi si mobile peut atteler la moi si maille à la douche alambela kaye maintenant age o maman qui dit la so que liko le baki moi ça ko za sous soumise tel boso mobile so ka défier bon donc wana au violet c'est quoi bible papa copine bon bible on kasi bobite ke baloba ki to ke couper ça doit bino beza la bible te bon non mais ça le bien ça normal au dé ça ça normal et société des osenga bongo réalité ya mboka réalité ya mboka bible écoute linga mambo nyongo te pardon bible linga mambo nyongo te mais non réalité à Congo ils ont poussé non réalité à Congo ils ont poussé biso to défendre ma dit que na argument nanga papa yo le quoi sur inverser rôle yo faut ba que yo ndozo devoir maman on a respect makasi na tongo déjà maman tama musale koki osio chaki mai maman qui a soukolé à bonga mais yo vandara na okaka suppose no sou musala te problème exacté pour na couple na respect exacté pour mon coloka moi si wana oyoka yo trichaki et si ka libota na ye ko ebake a défisa ko mbonga dot et si ka pe libota na ye moi c'est ko ebake a défisa ko mbonga dot donc yo te faut respecter pour m'abonner bimate non maman mimi moi si on a pas respecter mon bail on a pas respecter moi si en tout cas pour nga écoute ça débatté moi je croyais que nyongo te mais moi ça bimisi mbonga apesi mobile kendo balanga mais le quoi les a nyongo les a débatté et ça débatté ça normal et ça le quoi qui au défa na banque le quoi défi près na musala tout comme moi ça qui na moi déficit non moi qui dit les a des choses les a différents même na bambetu inverser ba rôle kumba non les a nyongo et futamaka nyongo futa bino basi bino futa nyongo mi beba nyongo et futamaka yo ba nyongo to kendaka na okuna ozong c'est la maman non oh zwaka air to voyage ozong c'est la maman non maman qui dit wana non eza nyongo non to ba nyongo ya kata ndako eza ndenge mususu parce que nyongo na koloba nyongo beta na kozongisa ba museo zala odela mbongo na swaki financement la politique azozwa te mbongo to voyager azwa pa maman ta diaspora boyoka azongisa moteti le maman ebisaranga pourquoi mibali ba escroquerie biso mbongo la biso non maman qui dit donc papa ngana naza clair na bina likambo na respect kozala te moi si on a na respect mobali te mobali ne fa na respect moi si au secret va non wana za ko détruire couple ya bato tout nazo encourager ba za ko détruire on couple na ba nazo encourager ba ba on les a argument na on couple na mais non faut maman on ne peut pas laisser aussi parce que ndeko yeko zo conseil to ko tika te hein à perdre loko oyo ya mutuya oyo nzela malamu so te pas na ngande kono moi si non on est ba profiteur moi maman yo kande conseil na ngande to vadi boyo kanga na biso ko ke ko pesa dot na yo te bomba yango omoni tinda ta maman bino Dubai asomba conteneur so bilo ngo boya ko sa commerce yé ake kata bilanga kuna mobile faut kala mutoki na bible lo biango l'homme mangera la sueur de son front non mais il ça l'inverse beaucoup ba zemi balei sarabi non kuna libala bono za nesengo na suze mikamu upesa kimbo upesa mbo tenzo suze pilin na pilin okanga su kisita ale ya okanga bala bongo mema na G bo comme na libala melaka pilin na balaki yo kama ndo balaki aokende kozwa mwasi mususu siko aboti esika yo loba na joie qui est kana G la ke boti sani mwasi mususu donc na nyongwa dota des fois qu'à considérer en même non pas patienter moi c'est boti on est dans ma révélation ya maman qui dit les avis na par rapport ya thème tozali ko évoquer na mokola lelo est-ce que ça les mawapi baloba ete mobali ndazali chef a mwasi mwasi akozane ka soumise siko na likambo bongo wana kobanda mutuna na ngai na kobanda na papa Celestin to ko inverser na nous ndenge makambango ezali balobi ete mobali azali chef ya mwasi il faut azala soumise pas mobali na ye siko na likambo ndenge wana nuit de noces ko sa modèle maman Mimi likambo ya ko defisa na nuit de noces eza différent nuit de noces eza nuit de noces otika toujours nuit de noces nuit de noces na oyebi ke mbongo ngo non oyebi te la yeba ki déjà ki mbongo wa defisa ki na yebi ka defisa ki mbongo siko na eza na rapport li na nuit de noces et après non parce que na yebi ka defisa ki mbongo to bala religieux est-ce que moi c'est religieux d'abord nuit de noces eza ba sentiment ya nzoto auto partager biso balé est-ce que moi c'est na fiancé qui mariage religieux
Ce qui est même ta finance qui non, mariage. parce que on est d'autres ou à proposer que na def ça qui gambo. Un point bas. Il y en a coup de bassin à te continuer qui vit. Donc, maman il mais fille yana senga kia mobile azo senga mbongo on défi ça tina religieux. Non, mais je ne pense pas quand même. On est parti la religion même na sous-vêtements non ça n'est non, voilà jamais. Non, parce que mobile pas dans la famille non. C'est ça. Famille ça la réunion, ça la réunion. Non, exactement ça côté na batu. Les kambwali bala ezaka toujours les sungi et utaka. Moi je dis que la culture moko ta bala yemoko. Ataka bila au moins il peut pas se non la Kinshasa na réalité même pas faire part la réalité à Kinshasa parce que réalité tout ça moi je pense que tout est tourné comme na bolingo. N'est sûr que na la culture coréenne par exemple bayaka kobala mobali. Moi je te dis non donc culture ngona famille moi si bakona ndako. Vous comprenez? Même moi si bakona ndako comme d'autres na bango. Moi mbale mso bakona kiti. Donc les deux familles ba mais tala siko grandeur siko ndenge ya famille moi si zalaka nango. So qui est au Sénégal bayaka na ba oh même moi si. Papa des chutes. Je vous dis que même moi si. Oui pourquoi c'est là? Parce que base belona ba compte base belona ils ont pas mbale. C'est comme ça. C'est culturel. Je vous dis. Pas des chutes. Bayaka na bien ba or pour na ba la mobali. Papa des chutes. Boss bayaka nango. Toza tout à fait d'accord na yo. Famille yé nango. Et bon mobali azo senga ndeba défi ça et. Moi si ndazo bimi, ça va les famille. Mobali sengi ata ba sente. Moi si na proposer mobali. Et que yo conseille que après ça te maman. Moi ni fi wana akosa ki ndebiso ka pour la vérité te. Non, il faut la clair. Maman zoka ngai wana, mozoka ngai na télévision. Moi je pense que elle comme bête au sali wana. Ça va proposer qui chérie na yo. Non, mais na sujet de biké, moi ça proposer maman. Et que au lingo de copain na yo, be chérie na yo mbongo. Au de c'est pour la pour ça geste de so. Je t'encourage ça là moi ma bête. Yaka bolingo ne. Ce que zakine de quoi moi. Zakine de quoi ya moi. Ngana zana batu. Maman, mami ngana batu. Pasteur. Vous comprenez? Mais à peu près même typiquement même cadre. Mais ndeko mobali. Avec camarade ya mobali. Donc ndeko ya moi si a camarade mobali wana. Vous comprenez? Mobali a commis na présent pas na moi si na à sa dot. Camarade nae, oza ya fiona. Akabele mbongo ebele. On est l'équipe nzela na ba. Justement. Mais a comme famille moi aussi. Moi camarade, a comme moi aussi. Moi c'est parce que yaya non, oui mais bien sûr moi idée. Moi idée ça déjà na bolingo. On appelle tu paye. Akabele mbongo, pas comme qui na pas d'autres wana. Après si quand même. Ali kaka ndeko mbali alika lokwa mtukamboza kwa mwasi wana. Ana mabete. Eza na cadre de soutien bolingo kaka moi je pense. Là c'est différent. Maman zo kana ya ba be moko te. Exact différent. Mon exemple au PC est différent parce que amitié ezali déjà entre. Mais bolingo pas kati kuna maman, mais vous bolingo o ezali entre moi si on be ki ona. Ki amitié na bolingo moi c'est mbali ça amitié. Donc a bolingo ezo prôner na kati. Ce que ezaki ndeko na wa mwasi. On va ko soutenir rien na likambwana. Kenini? Qui a kende a def sa mobile dot. Mais non. D'abord nangana ba te sera def ça qui est. Oui parce que ça arrangement na ba. C'est ça. Courant. Ndenge bozo o argumenter. Que leki na ngai be ya na ngai mwasi a proposé copain na ye a def non. Nanga boya. Boya pour na. Écoutez-moi d'abord. Nanga boya. Nanga boya. Boya pourquoi? Pamba. Nanga boya qui est procédure normalité. Bien à cause ça lango. Nanga boya sens qu'elle est procédure normalité. Nanga ba tika ye aluka mbongo. Mais pourquoi après nga loba te nga na bani musala avant. Non sur le poser ba avant ça nga ya poser argument nga bien. So ndengona c'est ça. Mais normal, je vous dis. OK, merci beaucoup papa des chutes. Maman Guidil, yo kutu déjà na yebi point de vue na yo, position na yo par rapport à Likambo. La nuit des noces. Fais sa réponse. Fais sa réponse.
En tout cas, félicitations à nous de notre papa Manzambi, maman Marie. Elle est quand même malade, papa Emma Misarambon. Merci à nous de notre David Olitona, maman Annie. Pour David Olitona Misarambon. Voilà. Félicitations à sous na FM4 Misarambon na ba. Oui, oui. Félicitations à sous na Riki. Félicitations à Claude Mbola Misarambon na bango. Nous ba nous de notre ma be wana mbule betare fi wana. En tout cas, désolé pour Nayo. Maman, nous de notre année les kaka ma be moi ça na mbula et puis parce que il tole toboka balali na betu mai ndezo. Mai ezotanga. Titongo, betu wana se pola. Finalement nous de notre c'est salamati. Maman kokota na buzoba na ti. Zala yoko, za moi site. Nous de notre na bino ezaki to côté. Okanisaka mbo mama ezonga to ezonga te. Na place mambo malamu isa mazoka akosongisa. Wana bazosala so nini na munoko kuna kozonga mbongo. Zala na kimia. Sala nuit de noces na mutu akopesa valeur akosomba yo na mbongo. Merci maman. Oui papa Célestin. Bon, si on est déjà position na biso, position na nga. Soki tozaki leki na wa. Soki ezaki leki na nga ya mwasi. To grande sœur na yo nda se retrouver na situation. Ya Rodef Sambo. Nyongo eza nyongo. Non. Tout ça kanda. Non, basine te nyongo eza nyongo. Oui, biso pona biso ngapona nga quelque soit pour problème ndenge bakotama kamana bango na table. Basine te. Soka yebisinga ke yaya. To leki na nga mobali. Olebi yo moko beau frère na yo. Natali pena nu. Tant, o basali. Bolingo respect ndenge mobali alingaka mwasi na ye. Mwasi non na lar bo asenga na déficit ye tout. O déficit to o pesa mbongo to. So bina déficit nga il y a pas de problème. Déficit mbongo. À côté c'est calmement. À déficit ba ko vanda ndako moko. Oui. Ako défi ça y est, ce que tu as dit ça ta stratégie comme sur les kazo banga, boloba ki na défi mbongo na pas grand frère. Poison samba. Ouais. Arozong c'est le même ko nyoso ko zwa, arozong. Atoko ma kozong ça toko ma kozong ça te. Tout comme ko so, tout comme kozong ça te parce que bana bazali et de nuit de noces et koleka impeccable. Impeccable. Donc ça maman Mimi en tout et pour tout, nuit de noces et ozala, il y a bien. Parce que ba makanisa mabe kozala te pourtant on sert à opposer acte wana a opposer ngo na kati na ye na bolingo azana nango mukolo ba kozana mbetu na bango wana ya nonce wana nuit de noces et le kwane kosonga te surtout wana kute ba kozala nde emporter na niveau moko et aux nuit de noces moko très béni aux monde et aux nuit de noces moko ya bien donc compte tenu à réalité mboka compte tenu à kozanga misala ya batata ba mama toza déjà na parité boye bibino moko soki ezali libéré pesa ndeko renforcer ndeko et aux amala po ezana ka ndenge moko tanga lelo na lina postuler mère madame Nandako après adef singa mbongo na postuler ngolo bani ke tona comme député et puis na na chetemba tona okena nini non o okena chetemba après ko def sambongo azana ka ndenge na inda kenda na chetemba moi si o bana ko finga mobali après sima ko def sambongo za ndenge na ye na ki impolitesse na ye mais moi si asa bien instruit o ba su ba yokani na bango comme il faut na bolingo na bango et ça na problème en tout cas ce qui ezali ki na ngai maman na tie na place ko ya leki na nga en tout cas ozuli pamboli na ngai pe kende pesa frère mbongo bobengi sabiso na libala na toko ya na ba mama kitil to beta milolo to ko ba soki moninga bali sepela. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso na kopé Sabino moi maloba mais là c'est pour une minute. Merci. Le mot de la fin to bani na mama Guidil mot de la fin pour clôturer cette émission. Merci maman comme mot de la fin to lobaka ka keli bala oyo mobali ya eko bala yo maman ezala na valeur mingi même na famille na yo même na famille ya mobali et puis mobali oyo défisa ki dot généralement mibali bazong sa mbongo abasité donc quelque part un jour yo mo pe moi si okozanga égard okozela pe en cher bo discuter mon ke bo rappeler pe donc pour na respect ya mobali na ya mwasi esengeli ndenge tosalaka na bokoko na biso mwasi ozela mobali abunda na mutoki na ye aya ko honorer yo wana ne libala ekozala malamu yo po ko respecter mobali wana parce que bible lobi zala soumise mobali ka ande alinga yo mari aimez vos femmes moi si so mobali so babe linga moi si c'est que yaka ko bala yaka ko honorer olingi en tout cas so ito vexa bino na maloba na biso naza moi si sujet me pesa nga d'abord kanda to sengi bolimbisi. Merci maman.
Ok, papa Célestin, le Ok, mot de la merci, fin. maman Mimi. Ce posant na mbote okoki kopesa na bato bazali kolanda émission ba o ba kolanda émission na diaspora. Ok, donc premièrement, nazo pesa toli na bandeko nyonso oyo ya basi o baza na position ya force pe na bandeko ya mibali baza na position ya faiblesse compte tenu ya réalité ya mboka. Donc bandeko ya basi boza na force bo soutenir Bible lobi yango de force soutenir le pauvre et le faible disons. Donc nde boza na ngona force bo sunga ba o bazangi. Bosunga ba frère ba o pe bazana diaspora parce que ba réalité on eza mingi bandeko basi ba na poto atindi mwa mbongo frère balingana ki andeko mbala ke na poto et comme ndeko mbala ke daso kola ba sani azonga bo tout tobosa na culture na biso te donc za mwasi mikitisa taso yo bimisa mbongo ataso yo sala ka frère asaka te mikitisa bandeko na biso ya diaspora bana basi ya diaspora bo mikitisa yango wana bomikitisa alors diaspora on tindela ba ba billet ba yaka bomikitisa en tout cas na pesi merci mingi na ndeko na biso wana conseil na biso yango wana conseil na ngai ndeko Célestin abimisa mbongo wana atala déjà mwana oba kobota année oyo après mariage ti to koma ba 2016 abota mwana bango liboso mwana na kutoza mwana moko vraiment ya motuya na pesi mbote mingi na papa na ngai Bale Flori Bale Komoso na pesi mbote mingi na papa Alain Pai pe na pesi mbote mingi na papa Claude Bale Komoso toujours en tout cas bango nyonso mbote na bango pe bandeko nyonso bazo soutenir biso na musalo tozo sala sur le terrain vraiment mbote pe na Congo le Collé News na pesi ba mbote mingi. Merci. Oui papa Deschutes Mambetuku. Oui merci ma Mimi. Ndeko a mwasi wana oyo sengaki intervention ya Congo le Collé et proposition za mabete pona ngai donc ce qu'il faut sala ngo sala na yo mais tout c'est basé sur respect mutuel na bolingo na bino et puis na silence na bino bomba ba secret na bino ya couple na bino quoi donc eza mabete ça noango en tout cas au mona ke makabele kana mo bien quoi donc ozatana ndama gidil tena ba maloba na azoro bana oki kopesa bote bote pas bande kona nyonso mambetu répandu à travers le monde vraiment la République dans le Canada dans le Portugal en France Belgique Suède depuis la PC particulièrement moi ngai Peter Master P au Azana Suède papa et maman Marie mbote mingi na bino. Merci. Oui, tous pas maman Guidil, peut-être que à saluer quelques personnes à la diaspora. Oui, na pesi mbote na papa Clément qui boy kuna na Belgique na mwasi na maman mimi mtakanga komba maman makasi Betty. Maman Betty qui boy na papa Clément qui boy na pesi bino mbote na bosanité Rikine Miala na bosanité Picho Pacho na Norvège asotali konko na bosanité ba maman nyonso obozolanda biso kuna na diaspora a Fomayengo na bosanité Guy Edeta Alingabo na bosanité ba combattant nyoso oyo baza bongo kobunda pona mboka ekangolama. Merci maman. Merci beaucoup ya solo balandi ya www.congolocolenews.net na bandi bolandi d'intervention ya ba invité na biso en tout cas moto ezalaki na plateau yo moto ezalaki na bandi boyoki papa Deschutes papa Célestin maman Gudil oyo nyoso balobi pona ko conseiller mwana mwasi oyo. Mais pour Nangai, en tant que femme, na soutenir penza likambango mingi te. Po ndengeka e salama, mobali nde sengeli abimisa mbongo na ya dot. Po aya kobala basi, aya kobala mwasi. Eloko yo ezali kotungisa batebele et puis na ba dot ango pe komi na mboka na biso motuya ba $2000 ba $3000 nyonso wana pe ezo sala que mibali bazala na makokite ya kobala mwasi ata alingi mwasi. Moi je ne soutiens pas mwasi oyo na likambo oyo. Ndenge kana lobi en tant que femme esenga kaka mobali abimisa ta ya mukie ata moi sa combien mungu na moi lichette et ça la ka bien et ko sala pe que yo moko pe mwasi oza na respect et pas mobali na mais oyebi ke nyonso ezouta na poche na moko toza batu mukolo moko obimisem sou maloba moko boye ya bien to ko manquer ka respect parce que mwana eza mutoki ya mobali te mais eza mutoki na yo moko conseil na kopesa na mwana mobali oyo pona ngai en tout cas sala tout ata mai ya sachet teka ata kazangulu kende kata koni ya koteka na weta matadi kibala rassembler mbongo même un petit rien
yaka pour honorer moi sina oso ki bolingani réellement yaka honorer ya solo ndenge kaka na lobiete to komi na suka émission mais na kosenga na ba internaute nyonso o ba kolanda émission yo o bazali pe na soutien na bango soit baza na un mot à dire par rapport ya thème to évoquer lelo ba komela biso na page Facebook ya www.congolokolenews.net to na page Facebook ya maman Gudile Bisengo et kozala malamu mingi alors na kopesa mbote na mibali ya solo oyo badota répandu à travers le monde wana na moni papa Stanim Vuela na France no Bervilliers motema ya Berti Mosese mobali ya solo adota na moni lisusu toujours kaka na France Bobegi couple Bobegi Bobette Bwediasuka na mobali na ye Gigi Mombeke bango nyonso bazali na France na mwana bango Shadai na pesi mbote lisusu na Linda na Londres na pesi mbote na Jean-Claude Tingi na Allemagne na pesi mbote na Marie Buela mwasi ya poto na pesi mbote na Chantal Makabi na Londres na pesi mbote na couple Poje Biyenga na Birmingham Nadine Miesi pe papa Poje Biyenga na remercier lisusu équipe technique mobimba ya www.congolokolenews.net pour na participation na bango pour na réalisation émission wana na moni Solve Magema wazalaki na prise de vue pe na montage na moni lisusu Richie Bisengo wazalaki na réalisation émission yo na moni lisusu le directeur de programme wazali pembeni nanga papa de chute Mambetuku na moni papa Célestin Bioli Kadite o azali moko ya www.congolokolenews.net azala ka pona politique tele lobo sentir yesusu na marambo etali social na pesi susu mbote na reto na remercier l'Amazon Gudile Bisengo pour été émission oyo et se réaliser et comme la internaute na biso et sengaki participation na elle sous makasi ngai présentatrice nabino la perle de www.congolokolenews.net na lingi bino mingi internaute to monani na numéro ya sika ya vue d'ici vue d'ailleurs ciao.